Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous nous suivez partout dans le monde, merci de nous faire confiance sur cette chaîne. Comme je dis toujours, il y a une tendance, alors nous avons adopté cette tendance est nouvelle. La nouvelle tendance est parmi nous, plus de 264 000 abonnés. Nous vous prions alors de vous abonner très massivement. Et évidemment, il y a une chaîne encore éducative, professionnelle. Là, il y a Second Diffère, il y a Second Souffle. Je suis Lokamba TV, c'est une chaîne éducative. Merci de nous faire confiance avec toutes nos chaînes qui sont là. Merci à la grande équipe de la nouvelle tendance télévision. Merci également à tous nos techniciens. Côté, je suis Lokamba TV. Merci à Gédéon et merci comme ça à Joyce. Merci. Abonnez-vous très massivement. Là, c'est écrit en noir, s'abonner. Appuyez ou cliquez. La cloche qui va sortir nous sert à avoir des notifications. À chaque fois qu'il y aura une émission en ligne, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche pour avoir de belles émissions. On a vu vos appels. Parce que ils ont comédité. Ils ont des histoires de comment. Ils ont des histoires vraies. Oyabato et Zoleka. Alors le lot on a aussi cette histoire parce que tu sais là qui histoire comme na suka nino yo général mon konzi limbisa et là le bagou la vérité mon konzi wana kutanga ndeko monete été natiki mon konzi wana akoma na dossier wat donc ba ngosa ki mwana nae mwana o akoma na 4e ya mwasi. Alors il s'est fait que papa akangisa ki ndeko mobali wa zaki chauffeur o asentaki mwana nae. Mais mutazaki na moi pouvoir ya koloba pe ko sengela moi bolimbisi na famille wana ezaikaka auto bengaka les général les frères l'évêque parce que apena awala ta casquette ya évêque awa aboya alinga te akolinga ngopo ayena bitumba te awayani na kolimbisa ata na l'histoire oyo ite koleka ya ba jumeaux mwana mobali ande kopesa kanda mais papa yaki na motema ya kokita lelo awa wasikoyo dossier ezali moi mobali wana kene déjà prison. Bon, na kati ya prison on est quoi à côté qui est-ce qu'il fallait abima to il fallait tika la kuna zemi wana moi n'a pas le baki niet mobile na kaka ye wana. Alors mutazaki na dossier wana ezaki yemoko le to le baki il y a des gens qui vont incarner l'histoire. Bon, on avait essayé de faire avec nos partenaires autres soit qui pour nos salles mais nous pensons que na histoire aux aroya ne batu ba kobana ko incarner ba rôle wana ba osala. Alors papa yo mutozaki na dossier na mabuku. Moi mobile wana abimaki to abimité. Moi mobile wana bakotika ye nenga loba peka niet il faut kaka. Mobile naye. On va continuer avec ce sujet. Il est avec nous sur ce plateau l'homme de Dieu, le pasteur, l'évêque, le général Kuntz. Je suis Lokamba. Je vous dis bonjour et bienvenue. Bonjour frère Brad. Malheureusement, je ne suis pas évêque. Le général, oui. Tu es à l'andimi. Oh, ils ont bandé robots sunganga. Kasi na général. Bon, ils ont une casquette évêque. Pour na makambo zo ça les évêques va ça là-haut. Te ba évêque ba yebani. Oh boyebi mais moi je ne suis pas évêque. Je suis général. Ça c'est un. Et puis naza évangéliste, Jean-Frère Josué, je suis prophète. Voilà, merci Kiwan. Voilà, bonne santé, bonne église même et puis bon. Santé très bien. Amen. Physique, morale et spirituelle. Ah, okay. Église même, en tout cas très bien. Amen. Et normalement, ils ont à lire, moi, il y a bien. Oui. Le plus d'ailleurs, moi, il y a l'église. Oui. Bah, tout. Ouais. Voilà, c'est ça. Tout prier. Ah, tout prier. Ah. Voilà. Seigneur Jésus, merci. Nous allons permettre de tout tourner mission. Il y a des solutions. On peut sa solution. D'abord, beaucoup de problèmes. On s'est manifesté na ba mususu nkolo za bazana ngo pe bakubenga to ko intervenir bazwa solution na kombo na Yesu. Amen. Mais moi le monga buki va to ba l'émission hein. Oui. Moi question d'actualité car avant to ko na bande ko bosunganga yango ndeza thème na biso. To mi ko yoka. Ko to nyo sezo panzana ke. Papa je suis à Simbi. Gay. Ah. Comment panzana? C'est bon on le ba gloire au Seigneur. Même zoya. Gloire à Dieu. Comment le roi Marcelo? Gloire à Dieu. Parce que Jésus est moko. Aloba ke bako benga milo bandoki. Ba faux prophète. Ba magicien, ba occultiste comme ça parce que ba benga kingai. Soki bako sala na ngai zeta mobesu boy. Bongo bino zeta okauka. Soki nanu ba benga ndokiti. Nanu ba qualifié que oza féticheur et consort na makamazambe. C'est que oza ilokoté. OK. Ozoko sabato. Tu es faux. Même mes sœurs en Christ basambelaka. Même mes frères en Christ basambela ndenga solo. Le faut les gars. Soki non ba kosala likambuti. Que yondoki
aux andumba, aux assassins, aux abouénons, bah kosoloté. C'est au communauté. Aux afro. Ce qu'on a vrai, ma comme il faut s'attendre nango, mais yango, je vous préviens, il faut avoir des nerfs solides. Yo mon mitali obi, zam, nebi ndakangangate, nebi ni te qui c'était mais oh likamuni ne yelingai. Et bani le lote. Le long on a bimi bato mo nanga kena, ba komo se pelanga. Bon ta on a zali mo bola na ne lokote. Na ba obi on pasteur o yanga, na grand frère ne pe aza pasteur. Na nani écrit ya bato. Ya papa Lupangu na ba ancien ba sangani ba yeti place na banda ko lala. Bon, et pas na bato. Ba finganga de 22h à 1h du matin. Ba lobi ndenga zawa simbikisi. To tende ki même pas banganga. Ba ke tie pa idingwe. Ba ke pe ngala ndo tanga bango ba ken. Ba ke tal na photo na ngai, pa ba sala ngamabi. Oh, ba pe babi ke nganga lobi ndenge zana mweze belé. Mamne beba. A okufa. Ou abela libonga pour qui ça simbi non nanga ko nokokete. Bon siko. Pe ba yepe bazobeta masolongo bien à l'aise, bas à l'aise. Siko ngana tali na binzambe. Nazata ne lokote nini te ko so siko. Bonzo kande ndenge na komi boye. Nzambe akomi ko sala. Voilà. Mais non. Voilà. Oui. Voilà ko tungana lo ba gloire. Bon ba kisa isusu. Boya so balingi. Baya penza bakutana ngai. Na ukata penza manzaka, boza manzaka. Bakati suki boza suki. So bolinga ta kaleso na pesi bino oya ngai. Na pesi na elamba na ba photo na pesi boke pa banga. Ya solo. Bokende. Ba si bazwaka bakenda. Ba mona makamoto. Na loba makamsu mukamsu. Boya bokomona. Oui, il y a la bien on évêque pour makambo ezami et pas évêque. Non, évêque makambo ezate. Pas que l'évêque mbaso so ke zoité. Et si ba ku fana ba poison na ba mbaso ba nit. E kasi. Nga ba poison nga 8 fois. Ba zo acide. Na bactérie ya mutu ka ba pomper na biloko nga na biti. Na bondeli. Na eba ki pete ke na poison na lié. Na bi 8 fois. Empoisonné. Mususu kutu ba ya wana kutu na liate. Na tangi na kombo ser manda ye muta zoka poison pasteur muta pesi un pasteur alambi soso alambi tutobi tozai pas na retraite ya ye ko bisa papa retraite ce ka bo si les jours bo si bo fungola ngai ne mutu na kolambela bino siko okoboya ndenge vraiment aza ser aza protocole aza intercession aza pe marié aza pe aza ser mo ka pesa pe bambon. Oui, ça va. Alampia yena ngwa tiepe tout. To sambela. To sokoli maboko. Nzam. Na pamboli biloko yo. Na sanctifiango na makila na yo. Nyonso to mabe na BBC na kombo na enolo ba na kombo na basani nyonso ezali na mesa. Ebeti kano na ba ver. Pa! E panzani soso e panzani na mesa e kititi na tapi na fufu e kwei na ba ver na bi tout e panzani. C'est à comme trembler. Nanga moko na zepenga moko te. Tozalaki na les deux pasteurs. O bandi sen. Kasi o ba viva sen ke pasteur ndé a lobi, pasteur Béni a lobi ngai na frère José Sambela. Berger Silas Pazalaka na tozalaki en toi. Ezate yaki kanga moko ka. Donc c'est à comme olenga batu mais sert nini? Oh bozana loba. Loba c'est quoi ça? O biloko ana na tiaki poison mutu boye mutu apesaki ngai mpo na bobobobo oui toye juste bon sikoyo ba biloko bongo pesa évêque akosambela kolia okufa biso tomikumisi te mais nzambe ne mutu asali ngolu wana aza na ngai nzambe wana aza na ngai tili. Voilà, très bien. Alors tozonga na sujet poso na tuna su question mosusu ekomemesa molai bandeko bosunga ngai papa bapele ezokota bato ezokota bato mpe bazobenga baopesa mpe bamosusu otinda baaudio baopesa mpe baproposition na bango tosangisi nde epesi solution prière ya bato mosusu kutu baprie mpo na yango nde balobaki papa wana alimbisa kaka frère wana abimise na prison comme ça aobalaka mona na ye donc proposition wana nde sikoyo tobondeli nga mpe na bondeli ale nake nakutani na papa nasoli na ye ti
nazwaki tante ya kokende na prison. Voilà, nazwaki ta kokende te. Bon, j'étais prévu na kene mais na ko ke prison. Na lobaki so nazwi quelque chose. Ah OK. Nazwaki te. Bon, na ko ke maboko pamba te ti na prison kuna. Pour na otala ka ye moko te. Na kenda. Mais so ke kuna il faut na kena batu. Ah d'accord. Pour kuna il faut ko taka na 25 000 francs congolais. Dollars ko tate. Ba portable nyoso otika. Mbongo nyoso il faut tika. Il faut qu'à 25 000 francs congolais. Ndé au côté. Sikoyo. Faut qu'il y ait 25 000. Na keta musuna 6-7 personnes. OK. Nangai. Et tout ce combien na donc na pesi 25. Ah. Au moins sikoyo. Pourtant beaucoup ta boza moi. Tous en moi bon moko consistant. Mais totali bandeko. Allez. To pesi auto pesa na ba mususu. Kuna so pesi motata 5 000 francs mais akosa nango un mois. Ah oui. Biloko kuneza nase et puis mbongo ezate tout ba souffrir. Na ba mususu ndeke auto yebani que ya bazui numéro na ba bengi to sololi ou na kuti mbongo esili. Bon, ba pesi un numéro ya mutu aza kuna kati. Na obimande là au côté na ta 100 000 francs. Na tsombo. Ah OK. To na Airtel Money to M-Pesa. So yo bimisi yango. Kakuna bakataka nde belé. Ah bon frère na biso John Mabiala tanga za kuna. Asala commerce kuna te. Papoti na ngombo on a sala commerce to sala nini il faut na somba ba sachet sucre na biloko bu. A opesa mutu bote asombelier ayena yango. Bon, et c'est ga comme to ça total bote pesa ba 200 000 francs. Na tindeli na tsombo. Pesa un numéro kasa, pesa numéro na tindi. Et puis bah c'est pas payé. Atini pas comment ça commerce ndé comment que avirement bien on entendant ya obibi. Ah frère John Mabiala a salaka 16 ans et demi na prison. Oui. Et on a photo de côté ça ouais. Et to ko yeba na et voilà. Abando veut bien kuta ka santé ma comme ça. Na prison. Pour ngano tindeli mbongo na téléphone. Voilà. OK. Mais ça OK boy en personne. Il faut qu'à pokota ba autre ka kota 25 000 francs. Voilà. Le bac au bon bambon mususu baye bateme ba fouiller bino. Non voilà. Donc il y a moins salaire que l'été. Ou na ke na ça que peut na mettre avocat. Ah d'accord. Et si on a qu'à mettre avocat wanande ya utsambongo ba fouiller bango te au kota ata na saki na ya kota. Ah d'accord. Et voilà wana atiembongo tutu na pesi mbongo nyonso. Et to koti kunande sikoyo. Voilà c'est ça. Nde sikoyo tango tokutani na mokonzi. Et si na préparé qui déjà na prière na sorinaye. Oui bon. Sikoyo moi na jusqu'à présent a commis ko boya kolia. Mais sikoyo j'ai me coxé déjà 5 mois. Il faut que kilo aboy donc aboy nyos aboy penza nyos. A maigri les sous. Bien que ça moto anzoto mais a kondi les sous. Donc papa sikoyo est commis ko déranger déjà. Ah oui. Comment déranger il paraît attention Mathieu na 18. Donc comment déranger papa. Parce que au bon de la papa comme au bon de la moi na alia toni na maman mais a boy penza boy koyoka. Na yo na ko tande problème. Na ko tango. To soina papa. Na oui bon, sikoyo o pesinga rapport à moi. Obina sambela pona mona oui na ko sambela pona mais avant na sambela pona il faut trouver solution. Ah oui. Pona yepe azala bien. Makambi yaka. Na bamboka kuna na ba village bana msukutu ya 12 ans babota baboti. Oui. Ba 13 ans et consort. Bon. Sikoyo ya komi quand même na 4 ans des humanités fa passer 5e. Bon, et ça problème était kitsa kanda et loko tikaliao. Omonika so bimisi frère Roy. Yannick mbala moko pe omona mwana okoma bien. OK. Voilà. Alors pour na ko perdre été au perdre pe na ko na yo parce que koko no liboso pe kaye. Ah moi koko liboso ba c'est la mokili yo. Wana. Donc azaka koko no liboso. Voilà. Bon sikoyo omonite nano pas que ni échographie ba so sexe ya mwana toni ya nini ayi bani peut-être mais nzambe senga za mwana mobali. OK. Et voilà. Nabi azamo na mobali, abota mwana mobali. Talasi. Forma kama nzama tasanga ya. Ah oui. Voilà. Abota mwana mobali. Sikoyo ndoi na yo. Vraiment. Ndoi na yo namona aseki. Sikoyo ndoi na yo. Oh barré. Vraiment. Moi général. Talaka ka isala bien te. Et loko solution ezao ekake obimisie. Omona ya ozwa kimia.
Deuxième chose, ezali que soki yo kolinga abala ye. OK. Troisième chose, ezali que frère oyo soki abimi. Je ne pense pas que à cause de ce chauffeur na ye. Donc makambe changer. Bon, tant que zongi pa na bango. Abimi azongi pa na bango. Ah, omoko lazima ndé. Sikoyo, aboko. Comment lazima eza problème te papa za na bango. A s'occuper. Tant que zongi pa na bango. A bala ndenge nini? Pour moi na no pa lingi ka ye. Ba osuka ndenge. Ba osuka ndenge nini? Azala ke mobali ya mpiaker. Azana eloko te charge ko zonga ka pa na. OK. Alors, likanisi ezali ke soki obimisi olukeli nde musala. Aux autorités, oui, place nos côtés ailleurs, on a foutu à Magabien. Comme ça, moi, on n'a pas que ça bien. Quand on n'a pas que ça bien, on a s'organiser. Na PCN d'Akisa, il y a mon conjuboko et Aza Sikoyo, na gouvernement. À sa place, pour na, à Balamona Mokonzi. Ah oui, hein. Au moins Sikoyo. Il y a des temps à Balimona Mokonzi. Sikoyo azana na possibilité te azana na possibilité te mon candidat moi si pour moi si na ye papa na za mon candidat ye azali mobola abota en famille pauvre et tant siko balingani na moi si nde sikoyo sala ke asala effort ya abala ye tant siko papa monika mobala ngo position te nde papa lokwa azali mon candidat azuye atiri tilelo akoma bien akoma mon candidat au moins siko. Et puis moi mon konzi à moi si aza bien parce que pas bien déranger que foyer na bango pesé zali kimia oui ah au moins c'est quoi ah oui je le connais mais j'ai même son numéro il vient d'ailleurs ici souvent on se voit au moins c'est quoi bon oui histoire na ye bon c'est quoi yo et loko ko sala kaka yango na pour que moi na yo azala heureuse ainsi de suite amoni alongoli no manette atie na nini ah bon pasteur. Est-ce qu'il n'est pas aventurier? Parce que bon, n'est bien bien mais dis-moi maman de na bani tout bien tout bon. Il y a ça la raté. Bien qu'il est courageux mais bon. Aza aventurier parce que tant au moins na ya bande ko déranger avant de boy. Voilà. Soit à l'aventurier d'ailleurs il y a une mutalinga oui. C'est comme Monique moi na déranger tellement que a cédé. À mon épée que Nina oui a cédé. Deuxième chose à l'aventure, mais à ça on gros ça combien de filles on a quartier. Ah ouais. Mais à ça on gros ça à bala pété tout. Moi le ngeka ba gêne ba tout. Mais si qu'on est aux conscience, yonde si qu'on monte que événement yonde mutozo qui c'est dans zela. Ah bon ça va. Mais une chose Kashikoyo parce que c'était le matin avant mais Kashikoyo na okende na ça ni nyoso comme ça à obima mais pour na makamwasi mwana nangai le mariage pas aujourd'hui peut-être plus tard Gabi oui plus tard Gabi oui il fasse sa classe Gabi là ça va et puis Moussala oui je suis d'accord noté na Moussala oh andimi ah OK nde to bondeli esili apesi ngai osomba carburant apesi ngai $100 nasomba carburant ah d'accord esili allez ngana ke sikoyo na ose la suite ah d'accord mkeba bimi ça y est na bengaki abi non aza déjà libanda ayede abimi ah OK sikoyo na ose la na oleka kuna otala natala comme ça naeba te ba be musala nini papa opesa voilà musala ni papa opesa ye mais na lingaki ke les garçons surtout kutana na ye aya ah oui wana pena il faut ça là to aya awa na ye mais moi si wana moyete parce que esimba te baba si faut bazara protéger ye to bomba mais ya mobali fa ya to ça ya mobali nde aya awa comme ça boyo kaye on interroger surtout voilà c'est ça très bien ne baloba kaka tali comme bani neni faut lukaye si la bien yango yo solution ngo emolalaki bande ko bosunganga na yobi ke bosungaki na ba appel bosungaki même na ba commentaire et ça qui vraiment bien alors le lot na sujet mususu sujet oyo eza tellement makasi eza anangaba na faneka be papa benga bradi yaka na nda kuna tongo ay mais eza somo makamunga na zana ngwa place yango eza place pe papa zaka na ba église azaka makamunyo so côté kuna azape une personne côté wana ba yebi qui est je suis le Kambakunzi na habite so na combien na muke pour papa himoko abanda eza la moi so eza ke likamu monene ekoi place wana papa mwana famille libota
Papa, yo mo robete la biso banao e banaki ndenge nini. Nangaba. Ah, merci beaucoup bana Nzambe balandinyo so. Il y a Kamba TV. Voilà. Et puis qui Culture Info. Culture Info. Voilà. Na Veneza TV. Place sur bozo landa botuti libaku malam. Mais to sengi aide nabino. Po ezali bandeko bosunga ngai. OK. Likambo yo eza très grave ponanga eleki onyo surtout makambo biso tuti koloba. Hein? Ah, il y a histoire onyo surtout betso. Eza le côté. Par rapport au Tobetao. Oui, eleki. Ah oui hein. Oui. Eza très grave et très sérieux. Comment un certain Peter, un ami, mais ami a collé serré. Ah ok. Pourtant, la génération, voilà, tous âge moko. Ok. RP tout ça sport, tout banda qui fait sport, mais il y a katanaki. Ah d'accord. Comment que tout banditi après un certain temps, il y a katinaye, bon. À comment que ça va voyage. Ok. Ça fait longtemps, tout coup on a payé chuté. Nanga petit na n'engena pas pasteur. Or à la Ndakanga. Na ba télévision bani mais atika pe ko bien ngati. Ça fait longtemps. Mais sikoyo na mona appel. Bon, numéro inconnu. Ti après ayoti ndanga message abi yambaka pe téléphone pour alinga azamu tumoko comique hein? Comique. Voilà. Yambaka pe téléphone abenga nani Freddy. Abenga Freddy a utilisé Maître Yang, voilà. Ah, Maître Yang. Où est-ce qu'il faut qu'on peut faire Moutono? Ah, Gabi, oh, Maître Yang, si vous m'avez bien boué. C'est que Pena, aïe, biga. De, Gana répondre, c'est qui s'il vous plaît? Ah oui, c'est Peter. Pour tu vas donner Bidozer. C'est Peter Bidozer. On a comme on a sport. C'est Peter Bidozer. Ah, na bien balamoko. Peter n'a bien ngaya mawa. Azalaka moi courage bani tout. Abia ngaya mawa. Master Limbisa bon. Abingo master mais posa master mais na moni okoma grand pasteur. Ezali quand téléphone tengena mona. Ngai bon. Nazali na Maya Kalamu, place où tu as quoi. Ah ok. Nazali na Maya Kalamu, bah sur la mutuka, moteur, nani tout. Au coin Maya Kalamu. Aussi droite. Droite oui. Au tout ça ni mouké, sur comme la avenue Oshwe. Ah bien oui. Et voilà. Juste après avenue Oshwe. Voilà, va quelque part. Banika mituka wana. Voilà. Côté terrain 20 mai. Ok. Na indiqué. Ok. Ah bon, ngana tu yoza habité. Ngai nazana ezo. Ok. Ok, avis ça va. Wana azana ezo, bon on habite so bano sali. Nde azu moto aya kutinga. Nde ni okoma wapi ngabite église za pla bi na ebi adresse église, mais nazo kata ko yate makamu surtout na numéro na. Bon, siko ngai nde na futa na kuma futa na Fidam. Ngaba. Anangaba. Et par la bango siko na lobo. Voilà, c'était ça. Na bon. Nde ni kasi problème nini. Namoni Miss Rouge, il a un problème. Problème nini oui sangai. Potos asulabi, mon cher, oui bikaka. Papa yaye. Tanga za jeune. Nde asentaka maman na bango. OK. Tanga senté maman na bango mais abalaka été. Ah d'accord. Asenté mais ba ka ba droit ba pesa ka supporter zemi bani tout mais azala moi cité au papa abalaki été. Voilà c'est ça. Allez maman atikala kina mwana. Yesko papa tango yeko zo musala ndi ayobala mwasi mususu. Ah d'accord. Ba yeko bota. Mais abalaki na retard. OK. Po izaki mwata. Ndi abalaki na retard. Siko tango ayeko bala mwasi ona tango aye na ndako libala ndi yé papa. Akeko zo mona na Peter aye. Ah d'accord. Donc Mara traîner mutaboko li Peter. Peter, OK. Peter boko le bien okoye baté on dit ma Peter. OK. Biso to yebika ko maman na bango. Ba yebika maman na bango. OK. Voilà. Mais maman va Peter azali miazana mboka. Ah d'accord. Et voilà. Alors, Mara traîner mutaboko le vraiment oye baté. OK. Parce que Mara tabani ko bota wana Peter déjà après ça poussani akoli ndia bani ko bota. Bana. Le azuba leki mais différence c'est ça. Bibi bien levé ba tala na otanga. Bolimbis hein? Ba leki belé voilà. Voilà pour na c'est créé wana professionnel. Ndesikoyo tango Mama wana marata. Asambelaka na église mo melataka komeza te. Voilà. Mais balataka ba foulard balongolaka te. Ba église ya molimo. Ya molimo voilà. Nde mama kuna azali akoma moi na charge. OK. Donc chaque fois azana église ba retraite ba veiller ba ni tout ainsi de suite. Alors papa atikalaka na ndako.
Bon, Peter lokola qui akoli akoma ko sala déjà moi ba voyage ne ba nini nda zwanda ko na fida mafutela mais ce côté voyage aya kananda ko masaka fufu masangu tombisi tonini ayota la famille ayota la famille voilà asa bien pesana bango problème ezate na ba leki tout non c'est bien voilà papa pe il paraît balongole na musala OK pension te balongole na musala d'accord mais akoma neka ke moi ba cop mais et loko pesana balonga ah musa isuti lupango pe ba fandi eza lupango ya papa te mais ya famille ah d'accord bango bazana ndako ya monene 3 chambres salon tout et puis koto ba locataire bon voilà c'est comme ça nde ba fandaka mais ce qui est grave Peter azwe bisangai pona kitaki ti sur le terrain OK pona kutana papa ngo pe na yebi yepa bingai oui voilà nde alobi nini abi ndenge zaboye mama lokola kendeke na ba église ba retraite papa soki atikali na sima balie tant ba olia tu ba 17h 18h ce qu'on ba 20h papa saliti miliki somi déjà miliki suka les alananda ko déjà allez namapa atie manteka toni tutu asaliti akabeli bana nyonso na ya basi na mibali atie esili yepa meli yaye abimi libanda esili nzoka papa sala kabongo atiaka volume na kati ationa ya bana nyonso na ya basi na mibali nzoka papa azo viser mwana ne liboso ya mwasi soki ba meli herba kota bake kolala ya liboso après Peter oye wana oya soki bake kolala po asi akoli aza déjà mwana mwasi yango akoli mais nzoka papa banda kala événement na ye donc parce que mwana ayemaka ye koloba bolanda nde siko papa ntango bana surtout kao ya koteli po mwana wana lokola koli aboye désordre ya banini nde akomi na chambre ya ye moko po eza 3 chambres salon cuisine azo remplacer chambre ya Peter voilà Peter alongwa ya za chambre bana wana mususu baleki na ye bango bazwa chambre mususu bon wana mususu ya mobali to alala na salon kuiti ya pongi ale papa akoteli mwana asali makambo abimi na ye penza coucher na ye penza boye titi na suka esili abimi mais mwana lobi boye bon voilà wana Peter muto abete yoka Peter abete alors nde sikoyo problème ye ko sala nini mwana ye ko zwa zemi tango azwi zemi ba effet ba zemi ndenge banda na débit ayoka nzoto bien te bani tututu yepe mwana ayebi nzoto mobali musuti alinga mobali musuti yoka makambo nde tango bazemi ba effet nango nde sikoyo papa asaliti comme d'habitude ndenge asalaka bamela sikoyo papa bimi libanda master na ye koluka ye bafandi libanda babeta masolo sikoyo kote oyo bibi tina ye bolimbisi bokata place oyo ya kombo pardon d'accord sikoyo j'ai des place on bakaka tango te mwana ya mwasi na tina ye aokomela te ezaka wana na lipa sikoyo leki na ye oya mibali kwa nde bazalaki ameli me atondi te bota tv sikoyo yaya ndeni omela te mela te abi naoka nanga bien te kasi oka bien te pesanga ti zwa nao nde leki azwi abeti yango sikoyo nyonso tu asisi bibi mpe afandika na mwa pongi ti esili akoti na chambre ake kolala baleki mpe ntango bamela na bango tu kao na pongi ale pere akolala ekoki asukoli esili ale akoteli bibi ntango akoti bibi ayoki mutu akoti mutu akoti bon nazela nano estce moto oyo asalaka nga te voilà. Ok, ayebaka parce que après ça maman rapport 2 fois. Que maman alamuki na tongo bon excusez hein na loba oui alamuki na tongo ayoki na se koto yo neti ba mai ndabe maman mais alamuki mais naoki okama mai na se ezani mabite ezaka nini ke osukola ta mususu ezaka bandoto to basi bazaka bongo mama mama bosolaka na bana bien
Ah oui. Vous sur la bana pensa que si mon avis sur le cambo, on s'intéresse nango. C'est ça. On vérifie na no sur la ne pensa ba au fond. Avec la terre ni tout les cirques. Maman qui pétait. Deuxième fois, maman, le pays sous na moni pays sous kandeng maobi. Ah, yo pe makamono. Kenena no ni tout ainsi de suite. Moi na pe atiki. Nzoka izane période de papa azo sala makamona. OK. Après ça rapport, maman négligent. Tant on est à se retrouver na bon, ndesiko tant papa koti. Yes, papa ayoki muta koti. Ah oui bon, c'est que moto ya sala nga makambo. Fezala ye. Na okangelelo. Ya kosane tipongi. Mais nzoka aomona. Papa ye a bougé. A bougé, a bougé, ça qui valu mesurer. Allez, à Longoli bilamba, à Titi c'est pena caleçon ti à Longoli yango. A bandi pe ko simba ye na ko melanyo surtout ba eza télévision Zolanda. Mais azu bena tandenge pene kenda. Ndenge kake kendaka. A sali ne makamuzo. Bibi pa mitiki penza. Ti esili tango azo fungola amata ale akagi. Tango kangi papa te kokanga te isanga papa kokanga kolobate zela biso ninge zala kazela mwana papa izala kate zela na biso papa zela kokanga te osambu sanga zela na biso zela bibi pona solina bibi bon solina déjà pardon on le dit bibi eza kombo ya to tchengo le roi combo ya référence na biso ya la problème combo ne présente ya wana combo ya mais c'est l'idée on le vient à 7 fois on le vient belé bon comprendre na bandeli nde ye mwana ngo ya mwasi abi papa vraiment pardon zelana biso nde papa bandi kolo abi te omoni epa na biso na bokoko na biso na coutume na biso ezalaka nde soki papa aboti bana mwana ya liboso ya mwasi il faut papa nde mutu abanda ye mpona apesa ba chance nyonso ya famille donc soki apesi esala mbongo nde mwana wana azwi ba chance okobala mundele okobala mutu ya mbongo mpona osunga famille siko papa azwi ye na morale mpona nini petit frère papa donc papa leka bibi quoi petit frère papa aza na mbongo aza kame na mwa mapango aza na vie ya bien mwana ne ya mwasi ya liboso aza na poto o comprendre siko mwana ne ya liboso ya mwasi aza na poto falon sikoyo mwana ngo sikoyo aza liboso abala mundele aza na mbongo atinda pe basova mapango atinda mituka ba jeep bani tout donc c'est que baza bien asungaka pe na papa kulutu o comprendre sikobi omoni falon était akoma na mbongo nini papa nde mutaleka yango siko tango papa leki afuli ye omoni siko ndenge azape ya solo wapi yokali solo ndenge ezokende te ainsi de suite papa bongo nde abi eza bongo mpe ezalaka secret komekoloba te so olobi obebisi bachance nao ya omoni falon atika koloba te ya omoni siko omoni ndenge akoma asunga famille tout yo mpe fo ozala bongo comme ça okosunga ngai okosunga famille tout ainsi de suite siko papa ole atika siko bibi akomi na ambara de choix le papa siko atandeli so na mbeto ala niki yango siko bien ya boye siko ke mwana azoyoka azomona conscience penza non asali ye siko esili aye lisusu mwana asali ete aboya tu asali lisusu eboni mpena ya bolingo ekomi nde ya solo nde ekosala ke zemi na zemi yango nde sikoyo bibi ba malaise wana ndenge aboyaki komela ti ayebi na onteka aza na zemi ye moko bibi ka ba malaise mais ayebi na onte mpo akie na hôpital te ayebi mpe te alors nde papa ntango asali ntango bibi azumi asali déjà 3 fois mais sikoyo bibi aere moko azoboyaka mais papa kaka aoforce bani tutu mbeba zemi sikoyo bamanifestation ebandi nde mama ayo remarqué abi yo ndenge okomi neti pale neti nini yaka yo osebi mibali afana nye oza na zemi otenga zemi te nga na mama ife ezala oza na zemi nini tutu nde ekomi sikoyo mwa nini oui aza na zemi
ya nani abwe koloba okoloba kolo zemi wana bibi aboy ay bon zana funde papa na bibi ndi abengi papa ti mwana tanga ko papa ezate papa ye ndenge zawa ngana za mama mais na remarqué mwana oyo azana zemi alors zemi na ye na otuna ye abwe koloba aza hypocrite ndenge za mama bandi ko silika koloba tu ayebisa papa en tout cas il faut ka toke tika ye aloba yo moko papa na ye aloba soki zemi anani allez papa oleki atomboka oleki aganga abi ote tikanga moko na bindenge na gérer likambo abi ndenge nini boy yo gérer yango ndenge nini siko likambo boy ndenge nini ko gérer okasi na lobi ke na bindenge na gérer botika na azala wana na moni moite premier jour deuxième jour abi te abengi sikoyo banoko grand frère ya mama na petit frère ya mama na ale baye bibi azizemi tout ainsi de suite tout allez ndé comme problème banoko tango baye siko oya landi mama ndi azalaka agressif po na ibi tanga yana tala na ko boma yo bena apede na lo kwa fanda wana baye so to tika yo ti donc mwana azobomba ti oya inokwa mukolo bite yaka bo agresser yaka babili banda ouais bon yebisanga vérité parce que moment oyo eza sérieux moi je vais te protéger voilà parce que bah agression tout et ça bien te mais nga na protéger ce qui au lobby vérité na yeba ndeni to cause la solution comme ça oh na okana ngo lobate te loba mama hein a qui se voit tout loba to ça la nyonso pona minute allez de hôtel eza na papa alipsa bisoke alipsa ngai ke mwana nyonso liboso na abi eza nani o ya papa wapi Nzoka mama lito ibola ya bandaki déjà koyoka na ebisio mama ya kwela papa akanga pena na litama na isoke soke sikoyo okuta papa tala litama posa musune kweya papa je moi les amis papa ati mon anese donc sikoyo e bardé mamba non naba no kokotoyo na donc piteraye na isoke trouble moko ya kosakana te petit frère ya papa tango aye babisi aye babisi pene ke balobaka yonde akasi babisi atomboki obi nga nazokangisa seke omoni nga ndoki eloko esala maese nga naninga mona nanga ngala bimana est-ce que yo mona oyoka wapi oza ndoki donc biso ke tika to kati yango to continuer tika bande ko bosunga ngai mama akangi bisa azwi valise na nani to ake azongi pa na bango abi na tikelo mwasi na yo bo continuer na ye ngai sute mama saki siko to sala nini na problème mo bande ko bosunga mwana ya mwasi afandika wana na papa Peter kuna donc terrible non ko pe mleki ya papa pe kuna terrible siko na sala nini to sala nini bande numéro de téléphone papa poto silisi plus 243 89 91 91 055 voilà plus 243 89 91 91 055 Yami Balezali plus 243 9 98 voilà 17 54 plus 243 9 98 17 54 voilà so bobengi bokozwa papa botika ba commentaire bobenga ba numéro nyonso eza affiché wana bobenga bopesa solution oyo pa ebika koya nango oyo kutu ya bino bobomba secret ti lelo eyebana te po ezali oui ezali bamasolo eza ebele oyo ayebika bomba en tout cas bobeta mais bosungana tosisa dossier oyo so papa azaka kuna azaka wana sikoyo kuta papa bi ou s'étrangler akufa na ye bamona te nini ekosaki ye akangi satana on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur cette chaîne. Merci à mon ami Molière, il est toujours avec moi, mon ami de tous les temps. Merci à vous, on se retrouve prochainement, portez-vous bien, au revoir.